Afrique. Bana Congo, komina tango ya kufanga isika mokoto solo la pona mboka na biso. Mboka na biso eumeli mingi na monyoko ligo. Mboka na biso eumeli mingi na makamwa mabe. Banyoko li biso na mboka na biso. Bote bandeko balandi ya Vom Television etando ya Musibongo baindo nte apongie ye kamata bango tango mulai. Tokopesa nembote ya lokumu tokozala tango isoko memia bino na mai tokolaka tango ete banoko basato bakovandaka na esika moko bakovandaka obeso ko likambe koyo kati ya mboka ekotaka bongo na biteni isato ekobaite soko ko suka ya mboka asemboli maloba maye banoko bakovandaka pona kosala bongo analyse ya bango soko pe mopaya ye na kati ya mboka alekio kati ya mboka ezala kumu ya ekolo to mopaya uti libanda banoko bakovandaka soko likambo pe koyo kati ya mboka banoko bakonongo pona bopesi bongo pole ya babanzo mabango na mayemanso ebikeli okati ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe paiso moindo mokwami na niko bete ya solo mabituno ya bino ekomela biso ontia lokoleme ontemaka osetinike ya bino to numéro telefone affiché okobenge biso tuni motuna e yanu ekozanga te kopesa mela biso na bino to ibongo loboko ya bomama elongo na noko ndombele botale eye moko te okati ya biso na bino abungi bwanya moye ekopima ka okati ya bango noko mbote ya bino mbote noko na ngai mulopwe mbote noko tambikoka mbote pena bandeko yonso bajoi bongoli bakuya kolanda biso mokolo mwalelo bomo mesano tolobaka tango inso banoko bakosanga kampo ya kotia boyebi po ya kosangisa makaboye tokendaka kozwa bongo pa ya koko ya suka mboka kokomisela bandeko yeba kopeseke biso ntango kofongola lisusu mwa boyebi na bango na oyo bazeye komona kasi bazeye kotala kasi bazangi komona tolobata ndenge wana ekenda bato etikala bato noko tambikoka ya kwali bongo na boka bota biso noko mboteli ya bino bokolongono pe libota mbote noko mulopwe elongona noko ndobele botale pona nini te ba téléspectateurs ya Vom Television bazuli baku ya kolana manaka na biso analyse ya banoko pona bokolongono kimia penza ezali kaka ndenge bolobi soki koko alobi esengaka banoko bavanda soki pe mopaya ye na kati ya mboka akei esengaka pe banoko bavanda ba évaluer ba yeba nini mopaya yaki nengo likanise mopaya ezaki nini ndetina ya masolo ya mokolo mwalelo matondo epai na bino matondo mingi bakutu bandandi bilombe otea bandako babundi iso mokomelo toiko bokosola bongo na maye mopaya tope moko e bamoto ya botambwisi eklezia katoliko aingelaki okati ekolo ya biso na kombo ya papa François ye ayaki okati ekolo ya biso mai abelemaki na kati yango mokolo yango boyebi yango biso la bino mokolo ya tukulisato na moko sanza moye ya yambo tukosira ngoli ya biso na bino ataki bobele ba biso mokolo ya isato ya sanza tokwamire yango to sanza ibale kobana bongo na manaka ya bapaya ebelemaki bango noko botale okati ya mbela ya kumu ya ekolo ya biso boyambaki mokolo boyoki ete papa wa Roma akoya kati ekolo ya biso mabanzo mabino epunjwa maki olengekani matondo noko mulopwe lokwa bato yonso tango tokaki papa baze koya mokambi motute netani na biso tolobaki tango ya makambo ekoki esika yonso touti nesongi nzina fumukusu kia muzana panda na ngola balobaki kosengela na bango pese mobembo erataki te yaki mobembo yo esengelaki ezala le 2 juillet ya mbula yeleki okaki soko mwa loketo pasi nda yaki te eningalaki bango me biso towaki koyeba soko bayei ingeta esengeli baya po baya kokumba eloko na bango oyo bayaki na ngwa na République démocratique ya Congo pe na Afrika oyo ekumba désolation oyo ekumba mikakatano oyo ekumbi makambo mike pasi ya ame pe ya esprit pasi ya nzoto minyoko donc biso tolobaki bravo esengeli baya pape baya lelo etumba eze kobotama na mokili pape nesonga nzila fumukusu kia muzana panda na ngola komela kabango bino souverain pontife
père spirituel ya occidentaux boyebi contentieux solola na ba dirigeant na bino bana na yo ya molimo yebisa bango ete ngonge koki po boyebi yango biso tokoliki ya ndenge tokopusana wa ndenge papa yei ensemble sikawa tokotala ntina ya boyei wana kokumba mai ya bango to bakumbeli biso nini matondo mingi noko botale noko tambi konka tumotuno be moko na boki mbele ete papa Roma esengaki okati ya Congo démocratique yambwe epesa maka ebongola kama kama yango kino sika esimaki lonye kali tango matoi mabino nokaki boyei bobongo matondo mingi noko mulopwe ba téléspectateurs no bazona dabiso po tozana le sel mutu azo engagé religion africaine eza fumukusu ke mutana pala nangola po sangope etambomaki mingi fumukusu akitisi na ba communauté nyonso eza na kati ya religion africaine basambela pona koya ya pape sangope ne kendaki bato basalaki soki ba veiller à 3 jours tokoloba ndenge tozwi libaku ya analyse banoko totalisa ete po bato bakende kosala programme na kati ya religion africaine oyo engagaka etumba oyoyo eutaka epai ya yemei na sentiment pe na ye te lokola azalaka inspiré soki fumuki mbangu balongo na bakoko bakiteli bango nde bango batalisaka mais tour oyo boye ya papi batalisaki eloko moko te do masolo nyonso boyoki o religion africaine esalaki balosamo mikolo misatu o nini eza babiloko moko ya lokuta na mosuni tant toyoki papi azoya tozalaki na esengo pe na pasi esengo liboso ezalaki ete ndenge noko ndombele botala lobi abi mikanda ekenda uta 2017 batalisa bango bokobetama soki bosante te yo lokolo oza père spirituel ya bato wana fo benda bango matoi soki lelo baza na gloire ya kokamba mokili eza grâce ya Vatican soki pe lobi bakokweya yo Vatican esengeli obendela bango matoi mpo bakweya na ndenge mabe te me tokota na principe ya complémentarité wana tango lokola toza bana oyo tozalaka pembeni na nesongi ya nzela ata toyoki pape azoya nde tokendaki na angle tobi lokola bamikanda ekendaka uta 2017 yango esengi ye moko asala nini aya me na ngambo mosusu okaki pape azoya motema esalaki pasi toyebeke koya ya pape awa wa ndenge mokonzi ya mboka balobi oyo bazokamba mboka oyo baza na ele ya présidence de la république olobi keza ayaki par invitation ya chef de l'état tomitunanaki na ele wana est-ce que eza priorité mokonzi ya mboka abengisa pape po koya ya pape eza dépense na kati ya mboka tomitunanaki est-ce na mboka priorité eza te bato na kati ya mboka toza na guerre o manduki ezosenga esoma mokolo na mokolo bato awa wato ya dollar o lelo kutu bazokoka te kostabilize yango donc pasi mokolo na mokolo so bete kunena ko bando ko expliquer yango tobimaka na bino ana Kinshasa po to ya awa transport na tongo zaka na prix na yango na midi na pui na yango na poko na prix na yango ozo ebate soko bimaki na 2000 fois 3000 fois ozo ebate ko songa ndako ndenge nini ba priorité zaki belé et c'est priorité zaki yango wana tango to yoki bongo esaki biso pe passe to bandi kotana na kati ya mokili to moni mokili ngo ndenge pe papa ye na ndenge pe bayambelelaki ye mais otali to mituni eloko moko est-ce que mboka oyo eza état catholique to eza état laïque matondo mingi noko tambi tokoni kokota kota bozindoli yango kutu na kati ya ndako mobundi na kati ya ndako yopo ya baki yango lenyekani pesa biso mbela mayo na nzela ya singa etoko yamba yango na kososa bozindo iso noko botale papa Roma abelemi mokolo ya tuku isato na moko sanza ya yambo tango ba mobelemi na boyambi bango kisasa eninganaki pole rotiriki etele mingwa boyeyi bongo bakomaki okati ya mabele ya Congo bakendeki bongo onte ya palais de la nation kuna pa ikani papa Roma asemboli oboso ya kumu ya ekolo po boso ya bato maloba papa Roma alobi ete na bayi Union européenne ete bolongola maboko mabino okati ya Congo démocratique eyi bongo mine te ya koexploiter eyi bongo mabele te bokopanza lolenge bolingi maloba ewa na iso boyeyi bwa bango oyo zelaki na oyo kaki nini evandaki ebutwi okati babanzo mabino noko mulopwe tokoloba nano na bandeko yebaze kolanda biso balanda biso sans tendance et sans parti pris balongola na ino foi po makambo ye toze koloba sika wato tolingi toloba
ezali kosimba na ino loposo ezali kosimba biso na bango balongola ngai na ze catholique ngai na ze protestant ngai na ze soko musulman soko islamisé te bamitia na ino baindo ndeko noko tambi balobi toyebi te eta na mayema uti koleka tokomaki eta catholique to eta laïque mais laïcité ya makambo ye ya mboka na biso emonanaka te toaka kaka eta chrétien toaka kaka eta chrétien depuis la nuit de temps tozalaki na bino tongangaki awa mpo na date ya le 6 avril puis na président ya Sénat na président ya Assemblée nationale oyo instruisaka pa chef de l'État na kamba ono ya foi bafandela likambo wana mais tala mobilisation tango papa seko ya ingeta et alaki tout à fait normal ali grande personnalité batona ino bamona yete basusu bakendeke no ya curiosité bamona mais sikawa papa ayeli biso nini soko yali appel ya chef de l'État biso tokolikia soko chef de l'État bakobenga papa po baya kokumba en plus na mikakatano otokamata mina papa balobi na bandeko na bango mboka yeze esika ya kotia loboko te communauté internationale babenda te bote ko étouffer Afrique te yango te message tozilaki et alaki tango mosu message apesa kuna esika mandoki mautaka esika ba parrain ya ba rebellion ya Afrique bafandeli bayebaki soko balongwi awa bakokenda Soudan Soudan wana bango nde bakabola te Soudan yaki mboka ya yambo ya monene ya Afrika lelo koma Soudan du Nord Soudan du Sud bakabola yango pona raison nini ayei na deuxième mboka oyo likambo ya balkanisation elobama uta depuis uta 60 na mbuta Lumumba balingi babalkanize le Congo koya na bango ezeko kokisa likanisi ya balkanisation tote sima na biso mboko yezalaka mvua ya balkanisation bakei na mboko bauta ko balkanize ebombi nini na sima noko mulo po tango to simbaki na bandeko balandi tolobi balongola foi passage ya pape na bandeko na ngai ya esto ya République démocratique ya Congo bakoki ba bénéficier na nini c'est vrai bandeko balandi bakoloba est-ce que pape ndei falaki asilisa etumba est-ce que mais na mikanda ne songa nzila balobaki bana na yo ya molimo mikano mizeko kambalelo Afrika pe mokili oyo ba impérialiste bazeko kota nango bisika yonso bakozwaka yango na Vatican botala ndenge ba s'impliquer na likambo ya Ukraine mais nini balobia wa tozeko battre record ya deuxième guerre mondiale na bakufi ba femme violée message na bango bakumbi ya motu ezalaki nini nalandi bango sika basololi na bilenge na stade de martyr balobeli tribalisme te bilenge corruption te naoki motema pasi pays nini ya sous-développement ekokezanga corruption tata yobi na mwana kozwaka biloko bilia na nzungu te banda tongo mwana lei te ete botu lobi na tongo bile eze na nzungu mwana wana akofungola tango bolobeli corruption eze fait cause nini biso to traitaka loi ya cause na effet tuye toboki tokobamba esike bebisite tobanda na ino na kokanga esike toboki tango bodénoncer corruption mais nini ebota corruption baindo bayebaka corruption te baindo tosalaka kadona te baindo noko mulopwe c'est-à-dire toaki peuple hospitalier peuple moko tozaki ko incarner bonzambe yango na bamboka kadene yaki te moto akei zamba moto akei kosala ba perlo na ye moto akei atiki ekuke na ye bongo moto akozwa te bango nde bakumbela biso eloko wana biso tokolikia
ndenge babandaki ko dénoncer kuna fallait bakoba na ngwawa maladie na bango homosexualité ekangi bilenge wana esengelaki aloba na bango ba procès ya ba pédophilie na pédorastie oyo batiki kuna falaki baya ko dénoncer yango awa ba procès plus de 5000 procès et elle est active na Vatican pour ya pédophilie bango kuna bazé ko dénoncer yango mais awa bayebi ke mo pepe wana ezé ko kota asangani na bilenge pour nini alobi yango te na mokuse biso tomoni et ali visite moko raté pays pauvre oyo bato bazé ko defalipa et sengelaki na biso to bimisa plus de 5 millions pour l'organisation ya makambo ya pape. Est-ce que ça qui primo mpo nini te tokokai koloba to sisa na ino etumba to sepeli papa ya pues eze visite touristique to bandenge wana papa eko ko sala tourisme mais est-ce que biso tokokai ko dépenser plus de 5 millions pour ya moto ya yeko sala tourisme to zena problème ya carburant to zena problème ya érosion to zena problème ya bakanali ya mai to zena problème ya électricité to zena problème plus grave basoda ye bazé ko bunde tumba bazé ko zanga bilei bazé ko zanga mandoki po nini te tolobaki na ino to repousser visite touristique ya pape en entendant po to kanisa ki soko bayei bakoloba na biso yo bakomela ki bango pa na songi nzila le tonto yamba koko ya suka mboka sur le plan spirituel biso to zekoloba analyse ya biso banoko to kanisa ki soko baye bakoloba to ye ko récupérer loko nulle part nzamba zala importer biso to kumbisa ki bino bon nzambe oyo yango et déstabiliser Afrika oyo balobi to moni que moto ba ki préparer te ba discours yonso nandolo bo moni que c'est ba discours bien préparation raté tokozongela bino noko tambi konka odwi tango ya bovandi ya bolandi bongo noko botale olongi ya kosembola mawanzo na bango kwa bana na bongo na bembe bobelemi ya papa Roma wakati ya Congo démocratique et pe melo bino matondo mingi noko mulopwe pasi pe mawa papa ye na kati ya mboka Congo ezana batu bayebaki te nini papi penza yeli na kati ya mboko mais elle spirituelle bayindo eyebaki omoni okoki kolamuka mpe na ntongo bozaki no na poso kobima te mais fox mo bepousse yo kaka obima ntango obimi okebe bakabeli yo mbongo okobeta mpe lisolo mpa bato obinga na komprendre te na lamuki nanga kaka boye na bimiki yo naki bakabeli nga mbongo oyo eza na fox moko be moto epusaki yo kende ozwa mbongo wana mpo eza na bato oyo ndeko moko fale basala opération epa zosamela nzambe sunganga me aza na mbongo te mais soki aya leleleli yo osala nini yo kobimisa neti bomonike papa ye me sonyanzi na ntango akomelaki bango atalisi bango ke reine na bino na mokili esili ekomi ntango ya baasiatique oyoyo bauti na jeunesse na bango bayindo bauti na pongi bazoya na renaissance baasiatique bauti na renaissance bazoya na jeunesse na bango bino bauti na jeunesse bokendaki bompaka na bino wana na esonyanzila na aile spirituelle akomelaki yango bokomona bilembo papa azali représentation ya Yahweh na monde physique moyindo o azaki esclave lobby okomona pape afukamela abeza même makolo ya président ya moyindo ya président ya Soudan du Sud na bande kwa basi ingeta image wana bomoni wana ezalaki moko ebilembo oyo bayindo basosote mais elle spirituelle bayindo babike bato bakomi déjà na suka toleki esikana papa yeko ya awawa nenge noko ndombele botala ya lobi botala makokyo babimisi pour noko réhabiliter ndolo o banda type ke salama na soki to bosante na 1996 no lelo tala condition batikela yango Jantiningo bila azwaka 2 millions de dollars na gouvernement central pour l'assainissement et ville province ya Kinshasa botala Kinshasa nenge za kana salité kasi botala na rêver ya pape ba kombola Kinshasa ba torchona yango
mokolo wana mpona koya ya pape sikoyo ozomona omoni motu soki azokambama sans molimo na ye ezalaka na befe négatif ebando otindi kaka kende osalaka bamakambo mabe or soki elle spirituelle ya bayindo et elle politique ya bayindo oyo tobongi président de république comme azoréincarne o président Tshilombo ezalaki ekobala na elle spirituelle nge batalisa ye pape ndenge ye eza te ndenge bino bozokanisela oyo nde tomoni professeur Mbata asali sortie médiatique abi eza lipamboli ya mboka te eza lipamboli ya mboka te papa loba nde oyebi te mpe omoni mpe mpo monake pape koya ne eza lipamboli ya mboka te ndenge papa na biso Mbata bande kokanisa tala ndenge bandeko même ya opposition même na voir même ya église catholique ndenge barecadre ye babise te eza te ndenge makambo ezokanisa ndenge ye awawa na bino bato boza na pouvoir na bato boza na opposition bango nyonso baza bana na ye yo ye awa ofandisi bilenge olobela makambo ya corruption ndenge ndeko ndobolo botala bike batakaka non effet totake cause bana wana nyonso ndenge bavandi wana dirigeant nyonso azopie mbongo ya mboka baokende kotonga libanda misonga nzila azaka clair le message na so ina bosani te ya le DG 2020 aza clair wana sera na procès ya papa na biso ka mere ya Vital ka mere ezoko yindawa awala zo na procès zo lata ba chapelet ya nini ezaki procès détournement ne songanze lobi bana bato nyonso bazo détourner mbongo a mboka ezolela baza bana ya nani baza bana ya catholique yo suko yo il faut bien comprendre que donc mobomi ya yambo ya mokili oyo tozali oyo ke mokili oyo ekambemi na satan wana eza église catholique. Aza na leçon ya kopesa yo te soki lelo oza na kati ya religion africaine pe oza moyindo oyo ozobundela moyindo na yo yeba malamu ete mabe batakaka yango na source et non côté azobimisela befe. Église catholique malheur ya bayindo partout esika leka na monde même na Asie akende kosala kaka même musala yango wana azosala tina lelo 314 ans Église catholique aye o alinga pesa lisusu leso ya sika nde yango wana tolingi toyanola bango à travers message oyo tozopesa mpe tokoremonte cours ya histoire likolo na bango po toyoki cardinal na bango alekaki mpona koloba ete aza kosenga divorce entre Cash na FCC vraiment mobomi libala oyo akoka koreconcilie bato te molimo tata mokili te molimo sata voilà oyo ayebiki akokoka kobongola mitema ya bato te même soki Cash baza bandoki FCC eza bandoki ye aza nzambe aza na nguya ya kobongola mitema na bango mais comment aloba te no aboyi libala wana parce que soit disant ye ayebi moto aganyaki yo suko yo bebisi ba makambo bebi ozo suko kolela lisusu te pape fala azala na courage ntango atelemi liboso ya bilenge atalisa bilenge wana boza avenir ya Afrique batata na bino soki lelo Afrique ezonyoka balingo ke batata na bino bazalaki bilenge lobi bakotaki na kati ya complot na biso oyo todominelaki Afrique yango mpe bino lelo bana soki bobibi na yango te bokomona papa ke na bamakambo nalobi endeko na ngai awa na Afrique awawa rébellion nyonso esalamaka na Afrique ezalaka parrainé ya baoccidentaux bayebaka omoni toza na 2023 baza deya na plan ya 2026 esikani guerre ekosalama esikani rébellion ekosalama baza deya korecruter bato papa yebi bato nyonso basalaka baminduki na kati na mokili et c'est déjà pape déjà dénoncé eloko wana kasi alobi na union européenne maboko babili alors imotia koétouffe Afrique bolingi olingaka aloba nini te ndeko na ngai molopwe papa azoloba makambo mosusu baokende kosala makambo mosusu so mpe soki andakisa ntango nini guerre ya Ukraine ebandi otala pape ndenge asepumonaki badiscours bisika na babisika union européenne ntango abandi kopesa nini Russie basanction
kobosana te Vatican pa apuyaka babiloko wana boni na makambo ya Ukraine ezosuka na maloba te soki na ba acte na makambo ya Congo eza ba acte te mais eza ba nini ba parole te biso tozelaki pape na nini te noko ndobele pengle loko moko malamu lelo bandeko baza na zone est bakoki koloba nini na passage ya papa na kati ya ayambaki mpe basi bavictime ya baviole ya este ayambaki bango soki ayambaki bango oui ayambaki bango mais ça passe te bozalaki ete papa roma asima mandoki akende kobunda este te pape ndenge asa bongo omoni eza babitumba mosusu moto akoki koya akoti ye pa bundi lokola bato nyonso po esila mais eza na moto mosusu kaka na mosika akoki kokomande mpe bitumba wana esili lelo M23 oyo lelo aza na soutien ya Rwanda oyo biso kutu tolinga kutu kotanga Rwanda te mpo Rwanda aza eloko te liboso ya mboka Congo M23 wana bozomonana eza eloko ya baaméricain ya bafrançais ya babelge na ya baanglais na ya baallemand mpona kodestabilize RDC papa aza na pouvoir nyonso papa aza na pouvoir omoni lelo bafrançais avant bakende kosala bamabe na mokili baguerre nyonso basala na mokili oyo badondwa na yango baleka par Vatican Vatican lelo akoya koloba soki lelo Afrique ezonyokama cause principale ya Afrique eza mpona nini biso toya tolongola bino na logique ya nature na bino todenatira bino lelo topesaka exemple tant président Mobutu ayeko comprendre que bamindele badenatira biso grâce à l'église catholique akepa Mao Tse-tung apesi exemple abi okotambola na mokili mobimba okomona jamais mundele na kombo ya Mobutu mais Joseph ya mundele Mobutu soko abandi kosala banza bien oui effectivement aya kosala politique à retour à l'authenticité aboyi bakombo bokomona prénom okomona nini église catholique etelemelango o nani cardinal o nani atika biso nani cardinal Malula tango atelemi yokati cardinal nyonso atelemaka courage nyonso azwaka kobundisa pouvoir en place ezaka mitine utaka na Vatican po soki asaleli politique ya Vatican te bakolongola ye yambo nano koma nano esika wana eza na babisika baoso moni foko simba te tele loko papa na biso cardinal Ambongo asali eza eloko wana omoni babiloko mosusu to bakeza spirituel papa likambo yango comme esika wana papa Ambongo cardinal Ambongo alobi solo boso ya mokonzi ya bango alobi ete bato oyo komona peuple oyo komona akomona oyebi mayele bato wana tomoni bato wana baza bongo bakoki babunde sisi bino bobomani oyebi teke bamoto bacreye babiloko oyo kodenatire bato kolongola bato na principe ya tata mokeli kokotisa bango na principe ya oyo bino bolingi bato wana bakotaka déjà na pasi besprit bayino soki lelo ekangama président Mobutu ngalinga sala politique wana recours à l'authenticité wana tozongela ba valeur na biso ba kombo na biso ba bundisaki na église catholique ba bandi kote bato ke Mobutu alongoli mboka pa nzamba zo memango pe ba diabolo ya yebi biloko wana omoni discours oyo tango omoni tango azo atali pape azo yebisa pape azo loba ndenge peuple azali konyokwama akosi te mais alingaki alobelela pape boye omoni nga tanke moyindo bayindo ava bayamba christianisme bazala malamu bayino ava bayamba christianisme bakonzaka mokili bayino tango bayambi christianisme pour discours à roi Léopold babi nini eza mission baza ko adresser na ba prêtre église catholique o bayaki awa omona kati ya discours wana bazolo banini faut ko inisisa bayindo bokoko na bango ko imposer bango bakoko mindele o so bayindo basambelele bango bokotika la koyoka bango te soki to komisi ko nesika oyo lobake peuple azali konyoka matina âme to s'attaquer na président Lombo to s'attaquer na pape pour président Lombo pas victime même ya mai oyo to somona lelo yepa ko souffrir na kati yepe âme nezo konyokwama noko botale ndombele boko na biso epai de pai bandeko benge biso boko mele biso to za bongo na tina ko kambela mabino mituna na bino ina motuya ongambo ya maraka moye peuple yako souffrir na âme na ye yako souffrir na sunilia ye ilo kuta noko molopwe makambo mosusu tolobaka bayindo bakotalaka kasi bakomonaka te bango bamboka na bango esika papa utaki et se développa na losambo te et se développa na misala maye ko exhorter bato bakoba kosambela bomoko na Kristo ezonga bomoko na Kristo ezonga libala ngo ekufaki po libabe wana ekoba kozala lelo na sepeli tango tozeneleko ya mokonzi ya kala
tokoloba église catholique a cause ya ba désordre, cause ya déstabilisation ya ba désordre politique. Bato bazaki komona yango lokola biso mabe, surtout bandeko ya ngambo opposition, entre autres IDPS. Mais lelo moni kondongwana IDPS à comprendre. Église catholique alobaka zaki soko na 350 000 iPad après l'élection. Oya koka kombimisa te. Mais asenga vérité de urne. Soko yebi eloko te, ndenge nyokolo balikambo ba publier zelo kuta. Tikala yango bomona ka tele oto zeko koma na fin mandat ya président Félix Tshisekedi me ba tika ndeko Fayulu kaka na vérité de urne. Et puis si même aloba ya mokonzi ya Rwanda ba biloba loba pape ba yei awa na mboka oyo mboka ya pasi tolobi bobo sanate na itumba ya Kosovo papa beta loboko biso tokanisaki bakoya kokoba message ya pape Jean-Paul II oyo alobaka baindo bazonga na authenticité na bango Dieu est noir yambo babeta ye masasi po bayebi yango mokanda ya nesongi nzina fumukusu kia munzala mpanda na ngola eyebisaki bango botala biso na mandoki te po tosalaka yango te meloko ekobeta bino ekouta kuna na Asie yango pape bomoni mais soko église orthodoxe kabwani po netumba ya Russie na Ukraine pape na messe ya Noël a sali mention spéciale pour un problème ya Ukraine et exhorter l'Union européenne bakoba komosunga de milliards et de milliards. Est-ce que vous avez vu que mboka oyo na bana kelasi bazali kotia misolo ya papa vers les années 65 mata pour mboka yonso ya Afrique ezaki ko cotiser misolo ya papa ezaki ko mata Vatican. Lelo pape ba yeyi na mboka pauvre. Mais botala ba hôpitaux ya ba catholique. Botala ba école catholique. Minerval ya li combien? Te biso tokoli ki ya visite touristique ya pape esengeli interpeller homme politique ya mboka na biso. Nzete moko te koliaka na misisa nzete mosusu te bato na bato bazali na misisa na bango elakisi christianisme ekoluka bolamu ya Afrika te christianisme to islam ekoluka bolamu ya Afrika te nini balobi na biso ya bolamu ya Afrika RDC c'est diamant bango de ba bénéficiera na diamant yango o mine RDC zena bami bangonde ba bénéficiera na yango noko mulo po pape bazé ba yebi yango malamu koleka biso ke mandoki o bango ba kosala keteka makapona ba rébellion yo bango ba installa kawa na Afrika fallait atteler l'industrie ya fabrication ya mandoki pa ina bango esengela kibate esengela kalo bana bilenge age bozena ngoze age ya mosala christianisme ezali moko ezali kosala bokasi ya Europe ekosala bokasi ya Afrika te eliko bete asali zunguluke hypocrisie yango tolobi eze visite touristique eye koloba na bayin de l'autre côté c'est vrai base koya na ba bisaleli moko codé na 2007 o esengelaki na bango sima ya pression spirituelle baya kosenga bolimbisi baye kosala mascarade ndenge pape bayeyi kosala mascarade bayeyi kosala mascarade e balakisi oyebi toute manifestation physique spirituelle na stade esika pape babengaka le Saint-Père azali milimo ya bosoto ya désordre bimi kuna babandi kozomela président na ngwende nzoka nde nesongi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola bakoyebisaka biso mokonzi yonso akomeritaka respect yango bomonaka bana ya vuvamu toanalizaka me tofingaka te
ou un message spirituel. Mais bon, tala na ino na stade sika Saint-Père akendaki ko solola na bilenge. Mouvement nini, baloyembo nini, makambo nini maloba mikuna. liboso ya kumu ya ekolo. Liboso ya kumu ya ekolo. Ezali pasi pe ezali bongo mawa bandeko tokende kobena be suka malembe okati ya manaka na biso mokolo malelo noko tambi konka ibongo maloba ya bokabwani tokopesa ngaboli ya bino na mayemanso tonongi tobikeli pambate mituna mimutikali tokobelema yango te makolo matambe ya bango moko kwa suka ya mboka pona kobikela mbai baziraki me tobikeli me ekoyaka na sima makambo maso mamuri kaki kasi maloba obose bala libanso obala biso e bandekino suka tosimba nini na boleki bwa bango papa wa Roma pe ba katoliko na bondongwani na bopesi makambo iso ye to mubikeli matondo mingi noko mulopwe ezalite ya bandeko Fayulu bandeko Moïse Katumbi bandeko Bemba bino pe boyeba o nyonso bozomona cardinal ya mbongo azosala na pouvoir en place lelo bino pe soki lobby bozwi chance ya kokama mboka akosala pe même bino lobby o eleki bomoni IDPS na église catholique ba ondotia 50% 50% pona ko ningisa Kinshasa to pe mboka Congo na bokonzi Kabila na bokonzi Kabila église catholique comme tina esika ba ko kosa même président Kabila que papa Tshisekedi atika testament pona nani président Chilombo azala premier ministre tel niveau oh eza bongo to komi esika président Chilombo a commis premier ministre te ma commis président de la république bango basepena ngote bino bo apueki muto comme premier ministre bokende bo muto ngone esika comme premier ministre comme président de la république logique mais ça nini boko sepela kutu makasi koleka makasi boko mona nini tango kaka président Chilombo comme président de la république opposition liboso azwa na vie na ye ezala ndeko Fayulu te ezala cardinal Ambongo ba bosani bango mutu ba memaka testament ba kutana pe na président na quatrième président ba zoba mama na ba mituna e bimisa bango lokuta la bango pene memaka na posa to ba memaka testament wana yemo ba talaka esika ya wana so atanga comme président de la république tala ba biloko catholique zo sala biso to bosa na te ne sonyanzira lobaka ngo mokolo na mokolo église catholique ata mokolo moko te na ndoto akoye ko luka bolamu ya bayindo wana fumu ko somda lobaka ngo mokolo na mokolo metala nenge ba traitaka e Kabili azobatela pouvoir ya nini mais botala lelo fumu ko sa te ya biso mokolo na mokolo ko finga mokonzi ya mboka tango ba finga ka président Kabila na mboka o nini na mboka nini Kasai botala résultat na komi kutu na ko banga nenge mokonzi ya mboka président Antoine Félix Chilombo nenge ba finga na stade de Martyrs na komi ko banga malédiction elata stade wana risque ba match nyoso to beta na stade wana oyo ko zapona lokumu ya mboka e ko sala milelo na milelo e komi ko bangisa ngai matondo mingi noko e tikali to koloba ngo pa ko suka ya mboka noko botale baboka bwani na maso motolobina katikati ya maraka mkomo yelo matondo noko mulopwe sovre le longonga yaki biso bomo mesanote kasi toze ko interpeller ko koloba na bandeko iye baze ko landa biso bandeko ba congolais dollar yango wana lelo 22 e bandi koleka 22 mikakatano miye mizingela kabiso ya kite papa ya kaka to sepela to mona ki papa te toze ko luka ba solution soko motalobi na yo soko sambeli sima ya ko sambelo ko luka bilei e bongi malamo sala bilanga pona moto asambeli na moto aloni moto ko vivre molai moto akozala na bomo molai moto ya po soko silisi ko sambela nzala oko jalouser moto ya kendeki kolona papa yei kote ya biso nini pauvreté oyo tozala kanango papa yebi eze très bien organisé installé par l'église et tumba yeze kondongwa en Afrique papa yebi kezali installé par l'église ba dirigeants africains bazalaka assassiné au nom ya église ndeko tambi basukisi na wana balobi catholique atelemela ba dirigeant yonso banani batelemeli politique à retour à l'authenticité septendé cardinal Malula Butalumumba banani babomisa Mbuta Lumumba mesa te dayom bango wana banani babundisi Jedi Ngonga oyo bato yonso bauti komona awa 2016 2017
Marc Kabunda alobaki yango batiaka 50-50 IDPS ati combattant catholique apesi cadre po babundisa président Kabila mobebisi ata na kimia akozongela mbeba tala mbeba yango ezongi lisusu na tango ya président Félix Tshisekedi. Motola maele akamataka maele motola boinga nde akolaka pongi akobwaka boyebi pamba te moto azangi boyebi ayi moto esia wa pe akozonga bomo mokolo moko te ekende bato etikala bato ekobaka bango butu okola moi koko ya suka ya mboka kolobaka kosembolaka marake koya tokokende bongo na bikutu bwa biso iso botinda mamitino na bino bana babanakasi pamba te tokobembuka oboso wa bango koingela na matami ya bango mpona kozwa biyano eye ezangi kopesa maunti ya manaka makomelo matono mingi ndete po kuwaswaki biso kati ya nzela masini koinga kati ya ndako ya biso na bino elongo na nengwa dia kota ya kosia bongo malilingi mpona kobelemisa biso ntia bandako topesi mbote matondo mingi pe lokola na nembala zaki de plateau ngolongo ya biso ne mokangwa ingelaki mpona bonongi po anini te ndeko matumona zaki bongo na nzela ya boyoki mabele mabino mbote pe na suka ya monelo mingi ezaki bongo ne simba na koingela bongo kobelemisa biso na mokiri mobimba pe nengala kimia balongo eumelo te ya maboto mabino mbala ya nsima ndeto mokutani. Okay. Bana Congo, 15 ya kufanga isika mokoto surula pona mboka na biso. Mboka na biso eumeli mingi na monyoko ligo. Mboka na biso eumeli mingi na makamwa mabe. Banyoko li biso na mboka na biso bazokoma